Bokoto, 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 bokoto. Mes frères et sœurs, l'air est grave. Situation ya mabele na biso ezali chaotique. Bande konangai, l'air est grave. Nous sommes milliers, mes frères et sœurs. Nous sommes milliers. Nous sommes milliers. Réveillez-vous les diaspora. Réveillez-vous bana Kinshasa. Réveillez-vous bana Bandundu, bana Bazaï, bana Katanga, bana Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Kindu, Équateur, Kinshasa, Tobengana Monisco, Tobengana Kagame na Museveni, Tobengana Ruberwa, Tobengana Félix Tshilolo na Moïse Nyarungabo, Tokokondi mabatuchi, ba diriger bisote. Pour kata mboka wana tozana tribu ya batuchi te. Batuchi bazali ba minorité bauta na Érythrée, na Somalie, na Éthiopie, baya na Rwanda, babotoli biso mboka pendant 25 ans. Dans l'état place biso tozobina, bango ba s'enrichir, ba komi ba milliardaire. Yangwana na pesi le kumu na Seigneur Dieu tout puissant. Tata Nzambe bakoko babenga kyo Nzambe, babenga kyo Mungu Baba, babenga kyo Nzakumba, babenga kyo Nzambe ya mpungu. Tata Nzambe yoka biso mawa totelemi lokola Mvuluzi Kimbangu atelemaka, lokola bapapa na biso Lumbumba na bakasavu batelemake, limbisa biso tosali yo mabe mingi, to crashe na yo obénir biso, mais bazoyebisa biso Nzambe akosala. Eza mensonge, eza mensonge. Nzambe ase asala akitisaki mwana na ye Yesu Kristo ayaka ubi ayate balubi Yesu ayaka atikeli biso grâce. O bozo mona ba pasteur otu bazali bana bazabe escroc bazana Nzambe te post batsu bakutana kana vrai te bakolinga mboka na 25 tika na maboka ba Rwanda te yango na bande konangai na pesi Mvuluzi Kimbangu. Papa Kimbangu pardon, Papa Kimbangu pardon, Papa Kimbangu en 1921 ou asalaki 30 ans de prison na Katanga, ou ya kufaki na 1951, ou ya abengaki basoda bangombe albibana na ngaboya na bota la montre na 15h na kosisa mission na nga na kokenda abeta loboko wa mwasi 3 fois ya mobali 3 fois bandeko na ngai mboka wana ezalaki ya Mvuluzi Kimbangu, mboka mama kipa vita batumba ye na moto. Il faut botuna ka l'histoire ya mboka. Peuple a peur de histoire azangi Nzambe. Peuple ya yebi histoire soki boye baka histoire ya mboka wana barwande balinga bavanda ta mokolo moko te, mais lelo makaboto yo kaka babelge bavanda ka 80 ans tokufaka 10 millions, mais lelo Kagame na Museveni na Ruberwa na Jean-Pierre Mbemba Fayulu Mozito Katumbi ba Félix Tshilolo ba Nemi Bobemi Nako ba Général Bala ba Etumba na o na ebi na no ebite ba bomi 20 millions de morts, 20 millions de morts. Yango bande konangai na pesi mbote epaya ya Laurent Sokoko tula nina bengai ya Laurent Sokoko mbote na ngwana mbote na Edi Iyeli, Fondation Edi Iyeli, bana ngiringiri, papa social, merci beaucoup Edi Iyeli, na pesi ingénieur Serge Foila aux États-Unis, papa na Jérémy Foila, Serge Foila, na pesi mbote na mama Didi Asuta, mabolongo inda, pe boye bibino moko, ingénieur Steve Manungweni ya Steve, Kumbo izanga air ye mutasimbi machino ivanda na Paris bomona ka waya bazole kame kuna nde ingénieur Steve Manungweni nde makambo ye mutabanda boti doloja wayambo kotandako wayambo vie na ngai Teresa ya kubeba sala télévision na yo peuple ko comprendre kaka OK azalaka na raison na baya Laurent Sokoko mama Didi na ningina mona ko libanda te kulanda ka batona te na zozonga ndako ba iner. OK bato pe bazalaka ba pesanga pe ba idete, mais merci beaucoup Nzambe abatela ingénieur Steve Manungweni ezali sécurité la ngai na pesi Jideli Luye Mbambola Mwinda Moto elongo na honorable Tousseluye
Fifi Botuli na pension bote ba membre tout ya peuple mokonzi pe na diaspora ini na pension binombote bande ko na ngai soki to lobi vérité te to kozwa libération te soki to cracher na ba traître ba criminel les assassins soki to cracher na bango te boko comprendre te ebele ba finga kingai waya ba finga ka waya ba loba mais bino bozo finga nzambe bo fingi nzambe bo trahi ba koko na biso bino bozo bo mana munduki ngana zolo bakara maloba po nzamba lobaki au commencement était la parole na lilobande na foi na ondo ko déplacer ba montagne lelo na déplacer ba montagne na ndimi makila ba koko na ngana lata yango pona bundela mabele na ngai ngaza esclave te pona kutaka héritage ba koko na ngai ba bundaka bakatanaka maboko likolo a capture Équateur oye tongaka miba je kamili na rai na barai koma tokoki kondima na 21e siècle bato tozwaka indépendance liboso na bango na bo bazwaka na nsima na biso bato wana tu basota nzala totikali kosote nzala te peuple azokufa na malaria na typhoïde peuple abandonné. N'appelle mbote pas docteur Denis Mukwege. Merci beaucoup Kouloutou. Pasteur David Ekofo. Bande konangai. Makambo ezole kalamboka na ezali okorozwa pongite. Comment tokoti kilamboka na biso motoloko la Félix Tshilolo, un grand tribaliste. Ou assassina papa na Etienne Tshisekedi. Yena maman na Marte po bazwa pouvoir sans pouvoir. Félix ngana zoye bisao Tshilolo. Tshilolo, regarde-moi. Mboko neza ya Kagame te. Yo fukameli Kagame. Okomi l'homme milliardaire na bande kono ba Christian Tshisekedi. Boye ko laksa bato forme ke république démocratique. C'est le mensonge. Toza na kati esclavage. Tozali na kati ya occupation, mes frères et sœurs. Bondi melangai. Bolongo la père. Bolongo la kobanga. Diaspora. Nabano babota miawa. Il y a 18 ans, 19 ans, tina likolo, 50 ans, bokota na bitumba. Tosi sa bitumba. Tala baninga na Ukraine. Tola tina bitumba ya risi na Ukraine te. Mais tomoni volonté. Kobanda mutu ya mboka. Président ya ba Ukrainien. Na ba militaire. Na peuple. Na diaspora. Ba milliardaire. Ba turusu ba tennismen. Ba chanteur. Bango tu baki ko bunda na mboka na bango mais biso lelo ba diviser bino ba Rwandais ba corrompre bino tala Félix Tshilolo oya bane ko la nanga ko mela fête nanga ba whisky moyibi engetele mutu munene ye akabi ba deep yo Félix osakala na makila peuple zaïrois okosakala na makila peuple zaïrois yango bande ko nangai pona bisabino bato babomi mboka nezali l'église catholique Fridolin Mbongo mensonge Fridolin Mbongo représentant musulman corrompu représentant ya armée d'Israël corrompu représentant ya ba protestant corrompu botala ba Deniles goudron mou ba kionte bazotela bino distraction botala ba Mike Kalamba mitakala ba Moïse Mie mitakala ba Bakemba mitakala bande kunanga tabino moko bozo mona te peuple ya ndenge nini ya loga sokoko quelle sorte ya peuple batwana bazaba nzambe te bazaba magicien bakaboli mabota bato papa ndoki maman oh comment yo kobenga mama nanga ndoki ça fait yo zandoki comment yo kobenga papa nanga ndoki yo bi okutana na Jésus Bapôtre Paul Basaki Makamus, Pierre, Bapôtre Jean à prison à Île de Patmos, Voulous Kimbang, Abraham, Joseph Mona na Jacob, Alessaki Bandekoneta Monzale Kotaki, yo lobi okutana na Jésus. Mais longola motokindoki. Bozo juger bato pourquoi? Boa banzambe te. Bosisi basi ya bato na kobima. Basi ya bato. Bakomi basi na bino. Bokomi si bato kome. Bokomi si bato be esclave.
Makabo tomona kana film à Sodome et Gomorre. Yango ne mboka la bino komo nango république ya Sodome et Gomorre. Bokomi na tango à tour de Babel, le peuple de Dieu. Mais tango Nzambe, kanda Nzambe, il est qui a battu mokili. Makila ba innocent. Le sang des innocents ça coule. Et gagne na trône ya Nzambe. Le jour de la libération est proche. Beaucoup subir grande humiliation. Naebi RT, naebi jourté, mais naebi que il est temps. Ba Marcelo ana, ba Kakenza, asomi Rolls, akomi na ba garde corps. Ah, ba Soni Kafuta, ba Mutombo, ba zobimisa ba mama, ma gorodo na ba ngolo na ebite soki na libuma ba mama, lizibe zala kuna, la maya ndi les zala kuna, ube maya makelele, ba monisi ba mama passe, et komita ba de bobima na ba église wana. Ba église koma wenje, place ba te karabilamba, place ba te karamikate, place ba defsa kabilamba. Oh Seigneur Jésus, à kotaka bukaka église alobi, bokomi sinda kwa tata na ngai salite, lelo batu bakomi ba commerçant le peuple. Bana ya Nzambe bo sosola, repentez-vous. O ezali tango ya repentance. Bobi mana mensonge, bobi mana mensonge, bolobaki boyaki koluka. Tala lelo. Ebele abato ba diaspora ebele bazozo ngamboka bandeko na bango bazotira bango ba poison po batikana ba lopango amour ezangi mboko moni nation o bazai sur la bolingote nation bakomi koboma na bango boye baki malédiction et ezali likolo na bino yango moni bana Israël batiaka ba makila ntaba na kati ya ba porte biso to lelaka bosenga kimbangu bakoko na biso pardon que ye atikela ki biso héritage à mabele akufaki pona mabele Lumumba kufi na âge à 35 ans likolo ya mabele na ba papa Kasabu trane ba bengana Mobutu na ba démocrate boye bisangai après maréchal Mobutu 20 millions de morts boye bisanga depuis ba Rwandais baya Kanam baya Roubero Moïse Nyanga Jeannette Kanam na Félix Tshilolo bangoto boye bisanga bâtiment oyo batonga et l'équipe palais du peuple. Bola kisangango. Boye bisangai. Po o basala ata moko et l'équipe po maréchal na bazai. Boye bisangai. Site ou bien barrage o basala l'équipe barrage ya Inga. Peuple Mobutu dictateur apesa ki bino mai na 4 ko ya mboka. Tomela ki mai ya kitoko ya résidus eaux. Bake babomi zando o tu ya malamu bango babomi yango na lekaki awa na Bokoto TV pour afungula bino pasi malheur na biso ezali ba politicien wana malheur ezali ba pasta baba fou passer bana Nzambe te o ya beti gazo na ngai aya kotelema a dénoncer. Mais tant l'apôtre Paul a kutana na Nzambe dans nzela ya Damas selon histoire babatisi abibi dago mais abundaki abangaki vérité te Nzambe bisaki mission que osila na Rome akendaka mais bino bo libanda bozo banga ko dénoncer pour nini bokangi bokoma ko balisa bana bato na l'église bokoma bana bapesaka bino ba 10% ya ba salaire na bango miyibie ba pasta miyibi boa miyibi bozala Nzambe te bokokufa bino tu Nzambe azoboma bino et toute façon na likaka la vidéo moko ça fait le reko bata 15 à 20 ans baka Jésus azana bino te yezo bosambelaka ezali te oyo atambolaki likolo ya mai ezate oyo abukaka église akuti bato bazoteka sur les mensonges bozaba idolâtre o le bo adorer Nzambe na mona na Jésus Christ bino bokomisi bata mokili bokomo banga dade alobi le msusu mama no lingaka ete
Moutavani c'est que 9 mois na libumu. Mais ozo zombongo okoropesa moninga no likola Bible, l'écriture sainte. O nzamba lobi ba yekoli na pesi bino fele. Bokoropesa gratuit. Mais le lobo koma kolenga na ba pasteur. Ba milatisi ba grade. Na se ya mokili. Botika nzamba peso grade. Yo muto mokili komi penga nzambe te. Il y a un seul Dieu. Tout-puissant, le créateur d'univers. Bo cracher na nzambe na ko cracher na bino chaque jour. Na ndimi nzambe apini ngai na komona bo cracher nzambe bo komisi ba passer ba nzambe soni na bino soni bo kena non faire si bo zo délivrer nzambe te. Yesu akufa le kimbeka ba juifi ba bomiye likolo masumu na biso. Metala lelo bandoki tu batonami na ba église bolingo yo kama mboka te si waya bazo ebisa bino o waya momosane kofika oh babotoni ngambo na bomi nani na zui mwasi ya nani ngabunda bitumbo pone kobo te ngana na ya kubundela basi te na bundela kande mabele ya nzambe na ngai ngana sina sakanaka omoni yo na ye kuna ngana ya kubunda bitumba basi te boyebi ngai te pe bokoyebaka ngai te mais mikolo ezopusana nde bokomona monene ya nzambe o alalaka na ngai alamukaka na ngai bandeko bobiba na baeglise boya na komba baninga na Ukraine mokili mombezo protéger mabele na bango wana poto mubanga obangaka nini wana mukanda belge 5 ya français mais pourquoi bozo banga botelema kisasa ngope bokendaka kuna bozwa keloko te bozo ke no sala be kobo kuna na kisasa yo mobile otiki mwasi na yawa okosa le kobo yo mwasi otiki mobile na likola ba Facebook likola ba WhatsApp bokomi mobile akomi na basi so disent mibali pa bakona basi disi Sodome Gomoro bando kitu bato na mikala na église nzamba ko frapper bino yango merci ingénieur Steve Mangweni na kimoli mezo matanga kaka na loba me okeneza RC koki bande kuna ngai ezala ki ingénieur Steve Mangweni na kombo ya Yesu Masia yende molongi Yesu bazalaka mibale te bakozalaka mpe mibale te nalobi na yo na ye pasteur no azalaka nzambe te aza moto ya mensonge moto ya lokuta aza commerçant faillite bakourage te bayeboluka mbongo te me boluka misala bolamuka na ntongo bozwaka bametro biloka bilanga ka peuple. Merci ingénieur Steve Mangweni, tukutani na émission ya Balasima.